Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marimisamo forever. Nzambe ngai oyo nayende kokumisa yo mpona oyo yosali na eklesia ya Congo, yo oyo pesaki mpe yozwi lelo Marie Marimisamo forever, repose en paix maman. motema ezotinda ngai nalobela yo likambo ekweyeli bakristo mpo yo nde consolateur. Comment est-ce que tu découvres que la sœur Marissa n'est pas la fille de ou bien c'est pas une amie au la nene? Parce que disons papa Caleb pour laquelle Karine Mokonzi m'a bête. moto oyo asali ata eza lokola aza na se ya malédiction parce que ere ozokende kokanga foto ya mowei basukoli ye te babongisi ye nano te baswani ye te yoke okangi foto biblie netie sur la malédiction. En qualité à pasteur, le domaine et la résurrection c'est réservé à Dieu. Vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétienne, toujours vos amis. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marimisamo forever. Nzambe ngai oyo nayende koko ezali la princesse de l'éternel, la même servante de Dieu, la sœur Tiffany Mopa ndeka bomoni to na kati ya Vénus parce que toye ko makambo ya police ya secret et puis ça mène va tenir sauter. Donc la sœur Tiffany a sali vraiment descente sur le terrain, la Vénus pour lui surtout que information de Joacaro donc à la source quoi, à la source donc balobi na la sœur Tiffany kita na Vénus yaka na Vénus oyo kokutana na basali na Nzambe lokola posana mosala na Nzambe ozalaka humble yaka kokutana mais tozali awa na Vénus bisika wapi sœur Rita donc la fille à la sœur Marie Misambo aza logé awawa donc ba maman na ye bandeko oyo bazalaki na la sœur Marie Misambo ba abatala ye donc biso pe to kotala ye tomoni so papa yo prépare ça la menanga. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marimisamo forever. Nzambe ngai oyo nayende kokumisa yo mpona oyo yosali na eklesia ya Congo, yo oyo pesaki mpe yozwi lelo Marie Marimisamo forever, repose en paix maman. motema ezotinda ngai nalobela yo likambo ekweyeli bakristo mpo yo nde consolateur. Papa na ngai nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sikele na nga moko mpo yoza bien na vi na ngai nakutana na moto te malamu lokola yo yango papa yoza bien.
vérité yango po yoza bien papa papa nalola yondo yebi mosala oyo pesaki misamu papa yo yebi bolingo ozalaki nango pona ye oh papa pona biso bato tozoyeba te oh papa yango bazoloba n'importe quoi yango bazoloba n'importe quoi baloba na bango misamu azalaki ya nzambe po ayebaki nini azalaki kosala yango ayembaki yesu kanga yesinga na kingo moye yakimeza te kade na fungolesi ebunga o papa na ngai alingaki yo mingi po yokosaka te po yoza bien jakob abundaka bitumba butubutu ayebaki tina misamu alandaki nzela na yo po ayebaki nini azalaki kosala ata bobuki espoir ya baklisto biso totingama kaka yo yo ndo tikali na rite misamu nzamba moloto tika tokanisa bayaya oyo bayembelaki nzambe na sama bileyo papa Charles Mombaya apôtre de Baba frère Willy Ngonda frère Guilhem Izwa frère Trésor Kabwe elongo na frère Aimé Makengo yeso yo ngonga reve nange kobeta mokolo nini ebongo livre ya vie nange ekomi na page nini papa libo nange kotoboka mokolo nini yesu basalelaki nzambema misambo ebelaki nzambema munu felaki njasa munu bakila malongi munu landadila nzambi sembu yesu ezona munwe wolowolowoma tika trahison double face tobomana te mbeli ya minu mibale banga nzambe ovi ya misamu oyebaki te tata esoko mama frère en Christ topesa ya Christ oyi mokristo ndenge nini mondimi ya ndenge nini ya lolenge nini okotubaka moninga na yo likonga abe na nsima mokongo ata na nsima yo okoyoka mawa te oko na ya kufaki loya molibanda kuna na boyende olakisaki biso foto na ye kaka ya mayi misamu nde okolakisa ale pesa bibilia o pesa bibilia oyo ebongi na yo te lenda kosala makambo mosusu Chaka Kongo papi mebelanga misonoka mikolo nsonga biso ozala kalme eza kalme papa Chaka Kongo na yemki tosolo déjà na bato nyonso tu mais tomoni mpe na kati ya Venise yebisa biso nona awa ozosala naki pa ya Marie Misamu mokomprendre nga j'étais avec la famille yo trekaka na famille ozoprendre nayaki kodénonce donc moko information bayelaki bango na bandeko na biso alléluia ataka kombo te na bandeko na biso bana côté d'organisation makambo Marie Misamu alobi nga nakomaki mikanda kozosenga mbongo misakili ezala moi moni mokanda yango tika otaki koya salaki annonce ya Marie Misamu eza bobalendeo babatala mokanda wana c'est pour les diaboliser je crois bien aussi que ça nasalaka Sandra Bumba azaka faire na ngai mais papa Chaka Kongo je pense sai mokili ezaka faire na ngai merci beaucoup petite ezaka faire na ngai ndake minga papa Chaka Kongo biso tozali bana na nzambe yo koza mwana nzambe na mwana nzambe o voilà mais mosala nasalaka basala nzambe boso basala nzambe ya solo bango basala nini ya makamabo yango toyebi te toza na kati ya Venise awa Venise oyo tretaka na famille donc la princesse de l'éternel mpe aye na kati ya famille puisque tokutani na basali na nzambe omoni balekilekileki wana bakei mais tolingi kimia lokwasi ekoti tosengi na papa Chaka Kongo olimbisa bato nyonso na mpe balimbisi yo olimbisa bango te olimbisa bango te tokende na justice po moyimbi bafingaka ngai tokende na justice parce que mama esaka mpasi mingi yebi likambo oyo mama Marie Misamu nazelaki bamise chrétien baremise ngai bamisesha balibona comment j'ai encadré le corps ya Marie Misamu banda butu alali na Marie na mona nalina na hôpital ya na montre eza na hôpital non mais déjà ce qui mama Chabani a remercié c'est que corps de Christ bon papa Chaka Kongo ata mpona bolimo ya Marie
basali na nzambe okokolimbisa basali na nzambe te bango mpe balimbisi déjà totie mai asali bango mabe te bango nde bazokotambusanga parce que ezalaka bambongo ozomona na rite misambu parce que balobi ke caméra ezwa ye te donc toza kaka komona me balobi caméra ezwa ye te okokoyebisa bana na nzambe est ce que rite aza bien rite aza na yawe likolo alali voilà alali ozokopendre ke ndenge olobi wana mama maria azalaki moto bolingo tokitisa mitema na biso nano amen ozopendre mama maria akotundama na kimia nabaki nokana moto azalaki oyo chef oyo ya désordre oyo ya guerre yalaki ngai plan oyo asalaki ya deuxième podium wana na biso information déjà baninga bamise oyo babengaka mokili basalisa nzembo déjà amoni ke plan ezalaki déjà marche baosala nzembo wapi ya mama na etnc bazoyemba parce que malaki pembe na biso de toute façon naza ndenge alobaka bamosusu balobi na internet oyo tiaka kongo komikisa pape fe patrice ndenge nini non ngai nakendaki kuna mpona kotuna mituna me ntango mpe nakendaki wana azalaki nga moko te question batunaki oyo max mbenga sala émission na yo na mise chrétien na nini chrétienité parce que ye nde nakapesama nde moto parce que question so ne répondaka ngo parce que bitumba nde obima sika wana masasi yango obetama parce que ngai ndenge nayaki wana natiaki bacode nanga 04 07 24 bazalaki deja nzinga odie merci ke so nasilika nazalaka na parole moko ndenge apesaka ngai comme ne faire emekano oyo napesi mbote oyo azwaka vision oyo toujours yebisaka tiaka kongo mission nzambe atinda mokili yango te toujours yango ezosaka nsima vraiment ke nzambe sali satan na besoin na ngai mais nakozonga mimondo wana te si namoni il faut nasalela nzambe soki bato balinga tizenga mpo akende kumisa mobulu nakokende papa chaque kongo yo kokosa mobulu te oza moto akimia mpo mosala osalaka eza ya bolingo biso mpe toza bato ya bolingo tolingi ya marie la sœur marie la servante de dieu akundama na kimia mpo kimia déjà ekoti partout na kinshasa namoni bato babenganga se atifani tozolinga toyama tozobanga moto abangiso te kimia ezali ya marie kokundama na kimia oyo wapi parce que bamusicien nyonso bazali vraiment actif na likambo ya liwa ya la sœur marie misambu kobana na bato oyo bazali na zéro ntina bahéros baartiste nyonso mabengaka ezalaka bacommissionnaire moto bayi kolobisa batanga mari misambo merci beaucoup papa chaka kongo oyebisa biso nono parce que yo oza lokola parce que yo ozomona mpe na rite misambo bamisusu baomona ye te mpo moye caméra ezwa ye na miniti oyo eza te est ce que misu ya la sœur rite misambo eza ya kovimba azosolola ndenge nini oyo bacompraki nga te kaka salaki annonce wana na internet qu'il fallait préparer la fille. Maintenant, elle est consciente que sa mère ne plus. Ça arrive, elle est déjà majeure. Je crois que nous avons maman a créé sur Kenango. Nous avons tout ça permis d'ailleurs pour la conforter. Est-ce que la sœur Nenge maman Michel Chabani a écouté la yé à Wale tout le monde a maman Michel Chabani a écouté la rue. Bande comme ça déjà bah oui. Tous ensemble, tous ensemble. On est ensemble, il y a pas de mais faute non sauf le Romoko. Faut dire la vérité qui m'a quand yango ko na arme na ngai na bande ko basala nzambe na bazana ensemble tout ils ont prendre moi nungu ezana mais kimia parce que ko mari misama ko faki mbule betaki amen mbule betaki lobi na mpe mbule betaki mbule betaki ilo sa kimia tango nazo kotsa ndi bazo gana batevi bande ko na mission loka amulisa bazalaki na bango bilisa nani bazalaki na bango te quand on a côté sa valise à Marie maman m'a mis tangi na j'ai payé pourquoi sa valise na mutuka famille ko ba zonga ndako donc il a hôtel en Chine na mutu wa zalaki te papa chaka au côté sa valise est-ce qu'il y a zaki internet na équipe ba yaki na biloko ne kuna ba yaki na biloko ne kuna c'est quand zaki internet na epita en tout cas minga mutamima ba valise en tout cas to solo lango après makundi ya Marie parce que ba version on bima tellement belé mais to solo lango après pour to sana nwana to sana to mona musel na nzambe oya yembela ki nzambe na nguya oyo ba soi-disant païen bazoboma na sima christianisme bazo ko kosa biso ils disent de n'importe quoi et puis il y a un pasteur na habité pasteur à modèle nini ba comme ça que pasteur ndenge nini okoki koloba mabe ya mutu ata na sima liwa ozotala sima te ozotala liboso te ozoloba ngai mari misamo omoni
il a cru en son Dieu. Voilà. On a un hôpital, à quelle retraite, à Saint-Nzambe, là, il y a ça. Mais il connaît qu'on va dire. Tout ce qui a bêtise parce que merci pour nous sommes arrivés à la fin de cette émission mais bateau que tout le kinga sur le 29 que balobi soit disant maman Marie Misambu a zonga ko se ressusciter bien aimé na inga ibisa na bino surtout que bato ba osala biloko wana ce sont des occultistes bozala kimia balingi nde bachola corps du Christ ya Congo basala nzambe ya Congo po ntango bakokota na busoba na bango bazoprépare wana balobake mosea Maria sécurité parce que bango baza na nguya te eza baoccultiste ya moto bazosala babiloko wana bolanda bango te après ya kari mokonzi obi yango te te papa en tout cas biso toza c'est chrétien non nanda bien oyo azoloba oyo ngai na ezalaki na ngambo nazalaki kuna Karim mokonzi aki na butu wana na cameraman na ye aki na mission azwa image ya Marie Misambu okoyo akutaki nga wana akosala babétise wana te je crois que même bakangaki ye na bagarde ya njini vraiment bango alobaki yango te parce que mémoire ngozonga ndambo namosobenaolobiango déjà na kati awa na papa Caleb mémoire ngozonga ndambo mosusu elekaki wana Bonjour Malembe, mission nous qui vous allez calme, on est ensemble. Vous soutenir Marie Misambu. C'est la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, la sœur Tiffany. Comme j'ai toujours aussi l'habitude de dire que la présidente du Parlement céleste, donc Tozali Awana, hôtel Venise, parce que c'est un peu stratégique, mais toujours un peu celle de Nzambe Topé, Bayobino Bolinaka, Bazo défilé sans plus tarder. Je dis déjà bonjour. Bonjour. Bonne santé. Non, santé, ça va. Merci beaucoup. Merci bon, ils ont passé la minute pour nous ça vraiment c'est la carte de paiement, c'est vraiment il va passer avec ça les 3 heures pour la faki mais tu vas passer très bien ensemble vraiment est-ce que tu peux accueillir oui, qui me sert Marie du pré ou bien de loin. Deuxième question, Zali, aujourd'hui, il y a eu artiste, musicien, ou artiste de cinéma. Il y a des personnes comme moi, il y a autant que l'artiste musicienne, chrétienne, parce que c'est et deux, les comédiens, Zambé afin de l'union soit dans la guerre avec Misso, parce que les sont bien. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes. S'il vous plaît, merci. Toujours dans le cadre pour édifier Bino. Nous sommes bel et bien, je répète, ici dans Hôtel Venise. Ici, comme un stratégique qui est au Kutanana Massel. Bonjour, Papa Caleb. Oui, bonjour. Comment ça va? Dieu nous fait grâce, on est là. Le Nazaréen est tombé lié dans nos condoléances. Merci beaucoup. Merci. Ma question est une amie qui est belle, mais les Nazaréens me tournent une question. Pourquoi, dans la minute, ça m'a de sentir que le président Caleb a un peu les colos, il y a ma tanga, il y a bon, j'appelle que vous allez très proche et très close dans la famille. Et ils ont beaucoup là. Par exemple, un exemple à terme Kekaka, qui est du Kababoui et Komeli Ngaï, c'est Marianne Gaza avec un peu Komeli Ngaï, ma divorce, ma godé, ma ngaba ça avec un peu. Nous avons tous à la moba carré, il y a ma camo. Alors, c'est Marie, et là, on a dernier moment où il y a carrément pour jouer dans notre tradition. Et puis à part pour jouer, on avait plus des affiches. Donc tout ça, on est comme un casse quoi.
avec sa famille, Yemoko, et c'est ça. Question mibale ezali parce que aussi ça nyonso na peut-être tant sur ton na yo tout le banini président Kaleb a fait des artistes dans le même moment tout le baké président Kaleb a fait les collègues na ye c'est même ça makoma qui n'a pas eu oui hein, parce que le film est tout ça les Siliga Sikoyo donc ici les jeudi ça veut dire donc c'est une des meilleures actrices du moment on a dû perdre parce que oui c'est une guest star les guest stars il y a déjà star mais guest qu'on a invité donc une invité star pour incorporer l'activité alors déjà avec elle comme qui évidemment on a fait les deux des acteurs dans le groupe moins d'une année ce qui fait que tous sont très affectés parce que vous jouez presque chaque jour vous savez le tournage donc c'est on a pris souvent alors nous sommes obligés d'être impliqués parce que ceux qui ont communiqué que c'est la bande de Nabino sous presque ça va être grand comment on jouer des films et puis tout le monde a alors nous sommes obligés d'être là pour aider que les choses se passent bien et puis tout honorer. Question sur ces alliés. Je parlais avec le président ou bien Félix Oazé quoi. Comment est-ce qu'elle découvre que la sœur Marie Samo tourne tout comment est-ce qu'on découvre que la sœur Marie Samo et pas la Félix Oazé quoi ou bien et pas la Yomo na Nene. Marie Samo première fois à ça la film c'est dans le Sénat. C'est en 2003. Donc Bamonde va découvrir. Donc Félix Oazé quand a joué à Yéba Mayeno on n'est pas là. Ben oui parce que bis toujours on a dans fait des mouvements les affaires tout ça là kala a joué avec des Sharon Benz kala c'est comme là il a nous pour la Caroline a joué avec moi mais il y a Chanel donc déjà depuis 2003 a joué avec déjà la scène papa Kaleb tout ça c'est une question on a vu que faut tout ça vraiment émission donc bako bateau ne soit chrétien maman Chabani pas aller pour que ma chrétienne soit là na biso aller na zerayer pardon les hommes kumba na yomoko les hommes kumba na yomoko faut même soka président Kaleb et panzani na internet que parce que disons papa Kaleb pour laquelle Karine Mokunzi mabe na qualité nini na qualité nini na laquelle mutu mabe na lobinde moto oyo asali atabu eza lokola aza na se ya malédiction parce que elle ozokende kokanga photo ya mowei basukoli ete babongisi ye nano te baswani ye ete yoke okangi photo publié netie sur la malédiction et d'ailleurs sur la malédiction parce qu'il faut olukosenga famille wana pardon na acte osali parce que ebende mowei tala bafilme eza na filme mo totala boye bafilme kaka baaméricain baarchéologue bavenai kodécouvrir tombe soko ya pharaon moko boye ere bakei bakefungoli kaka tombe wana esprit wana malédiction titre lopelaka malédiction malédiction ekomai kolanda ere moto na baswanye ye te babongisi ye te azana motutu ya mowei yokangi photo opiblie ndenge nalobi ke donc c'est comme si toi-même tu t'es attiré des malédictions sur toi alors il faut oluka sikoyo oluka et puis natangi comme quand j'ai parlé je n'ai pas cité le nom de quelqu'un j'ai parlé na motu nyonso oyo ke asalaki acte wana Karine Mokonzi, je la connais très bien, je n'ai pas cité son nom. Ce qui est que c'est Karine qui aurait fait ça. Donc, quand vous trouvez famille, toi, trouver papa Kaleb. Non, non, c'est le même dossier. Nous avons à l'hôpital. Nous avons Karine Ayaki, na cameraman. Na Nji. Talaye, il y a la sécurité. C'est déjà. Combien de petits rangages parce que ce que il y a Moussa Naye à qui t'a bâti bateau mais Baptiste. Voilà. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Il y a information. Il y a une chose à partir du téléphone. Avant que vous avez image dans la carte il y a une réception là. Bakaraki. Ok. Bakaraki il y a une intervention là na hôtel en Chine là. Donc probablement ils ont caméra la fille elle a mon guetté. On a qui met ayaki na caméraman na butu wana pour pas vous image va il semble na butu wana.
Vous en faites bien? Oui. Merci. Il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde, je ne sais pas. Voilà. Un complément, j'ai dit par rapport qu'il faut que ici. Au monde que les loyaux et sali péni. Karine, c'est quelqu'un que je connais. Et ce qui est ça qui est réellement Karine, Moutasala Bilokadengwana, Aluka famille, enseigne par ça. En tout cas, le président Caleb Prozoatan, Maman Chabani, Maman Chabani, encore une fois, mes condoléances. Merci. Mais au qui est bateau, dans les bandes, bazo sepela, Maman Chabani, Makasi, les autres qui la biso, pourquoi Maman Chabani a un peu nion son malakati? Nazo Mamati, bateau son maman. Bateau route na Maman Chabani, la sœur Tiffany, la Katia Vélis, Maman Chabani au sein. D'ailleurs, qui peut pas avoir naye kotala ya route ata tosala bademance à gauche ya droite il faut encourager to fortifier amonaki bamama ne mpe baza na elongo epuis il fallait kaka tomona na lisu te bayeki toyebisa bango tourne ensemble tozokoba biso na conviction na biso tokona bango po toyebisa na lingi na tuna question Maman Chabani bolumisa ta 3 bisanga temps Maman Chabani oza na kati ya AMCCT oza na ngambo na yo mosusu mais tomoni yo oyebisanga beaucoup mabomoko mpona AMCC mpona tokila ser Marie Misambo signifie biso un peu wana olingo te ya biso nini pamba naoteyaka molimo mpe kotalisaka ebaka nzambe tozala divise te nous avons séparé dans notre population. Et quand il y a séparation, il n'y a pas de division. Même quand le Makika est à femme, dans l'autre, Makaboni, mais avant de monter dans le Sodome, nous avons été là. Avant, intercéder pour l'autre, peut-être en l'autre, on a dit que ma grand matin, c'est pour dire que tout ça est la Bible. AMCC, ça va être une ça va être un association CMC, ça la carte parler. Mais AMCC, personne morale, personne morale. AMCC, tout le monde a été que tout le monde a fait Patrice, tout le monde a son mot, tout le monde a individu. Non. Voilà. Na mutu, tous un problème na mutu. Mais tant que l'homme est seulement que nous avons possédé. L'idée est de voir tous les possédés, mais pas la personne. Tu comprends? Il y a un gars qui m'a dit que en tant que maman, il y a tout. Tout le monde qui a passé du groupe, passer la boue, passer la boue. Nous, on n'a même pas Patrice, on n'a pas osé avoir. De se retrouver dans le monde, la mort est de se retrouver l'association, le corps corporation. Le corps de plus entre états, je suis pasteur. Puis là, ça chante, donc il faut là, je le rôle. Étant la quitté le corps, j'ai appelé tout le monde pour ça, pour ça, on a deux comités, 3 comités. Le cause à pour occasion, madame, si on a campé, c'est là que tu sais que la raté. Si on a massé, que le corps moyen est venu, et si on s'abat de Sikamoko, tu n'as pas de l'ensemble pour un photo en soi. Maman Chabani, nous avons une question au télé, Maman Chabani, est-ce qu'on peut rassurer Batou, il y a les bandes pour associer à Rite? Est-ce que, étant que maman est Rite, maman est Rite, il me semble, est-ce que Rite a bien passé à ça? Il y a des émotions, il y a Rite, les ceux qui sont en Golo, mais maman est Rite, il y a bien au total à Rite. Bien qu'ils aient pétaté, ils sont que nous avons tout le monde mais elle est là, quand même ça va. Elle commence à tenir. Maman Marie, tout Maman Chabani, et Panzani na internet parce que les autres sont aux pasteur en qualité à pasteur et en qualité à moyen. Bah comme na internet que le 29 soi-disant dans Brazzaville, les gens dans Motomoko, on sait si c'est qui, je ne sais pas, a commis que le 29, bah c'est l'ensemble de la mino bouya. Bon que ne beau sambe là, ici quand maman Marie Misambo a vous dit par publicité, a posé quoi, un pasteur Chabani en qualité à pasteur pour le bino. En qualité à pasteur, domaine et à résurrection, c'est réservé à Dieu. Je crois qu'avant même, avant même Batouba, on a prié. On a prié, on continue à prier. La morgue, je crois que vous avez qui mort, vous avez la morgue, les Caleb, même papa Patrice, on était là. Et tant ma pote qui n'a même on a prié.
Et jusqu'à ce que vous continuez à communiquer. Domaine à résurrection. Les gens na 4 ans Lazare azaki na tombo batombo pesaka ebele zamba yesu asebisaka biso asebisaka oyo azalaki na biso ye moko alobaki na osebisa Lazare ce n'est pas ngai na masoba na olobaki na opondela kaka se nous laissons le Seigneur nous amener et nous conduire dans sa volonté. Maman Chabani tout droit la caméra oyebisi bato nini oyo nyonso bazocontinue koloba n'importe quoi la personne de la servante de Dieu la sœur Marie Missa parce que nous sommes le site chrétien. Batika Bible le c'est que l'homme aura semé il est mentionné et puis na zoloba ozomona na kati ya vie ya moto ezalaka na côté négatif positif et côté positif. Maintenant on a tali agenda Marie négatif et ok positif et ebele et okokamata bolamba moto bosala ngo nyonso tuka mpona libe naobenga ngo libe nani akotia moninga mosapi akolobaki azangi mabe oyo azokoma wana mpo bomoi naye batandi yango te so batandi vi na yo oyo osalaka oyo ozali non on peut pas eno oyebisaka bandeko oyo lokola mopakola na nzambe mpe mona kongo tolimbisi bango na kombo na yesu nzambe mpe alimbisa bango mais ce que nous savons moi personnellement kola alakisenga na mobali na nga lola e attesté liwa Marie amen et puis Marie akoti na kati na éternité mpe nayebi so akufi lokola vaillant soldat de Jésus un soldat na bataille mpo na nini nakoloba bongo na se na retraite moto a malade na nzoto aoka bien te mais adeside akota nini retraite et na deuxième jour ya retraite esi apurifie ame na ye ata olobi moyibi kutu apama moyibi nekulusa rekonetaka Jésus quelques minutes alobi kanisanga mpe akoti lola bo moto asali nzambe bo aganye baame bato babiki na kombo na nzambe na ye c'est pour dire que elle a eu le temps de purifier son âme donc elle est au ciel. Maman Chabani to soutient pardon Chabani pardon na évité ça va dans les années temps quelque chose sur la nayo paisiblement Maman Chabani va babengi biso trop décision ni bozui étant que maman étant que nous na kata commission pour la moto oya publier qui photo à la sœur Marie Missamou na kata monde. Bon, je crois que décision là Balobi a dit ce qui est à Dieu à César ce qui est à César. Nous en tant que l'église nous pardonnons la personne motu oyo asalaki yango tolimbisi mais toyebisi eke ezala mpona nini totelemeli yango mpo lobi mpe nga so nakei basalaka tomonaki nde basalaki ya papa madelia ya biso tozwi soin namoni chaka kotindika bato mpoke bato bazwa image te namoni ndengeli biso tokundi mpoke tocouvrir mosala na nzambe mais pourquoi neti na oyo biso wana grand oyo baye kokangela ye eza même pas autoriteki nango na nani na njini mais tokomi na ngaliema meme moto atiaki na mongo ayebisinga mama Chabani parceke bokosoma tanga mosusu apembe te okotia ndeko tosomi godra apembana balingi ndeko bien lokola mwasi tolingi tokotisa yo ya kosenga babengela okor okanga foto mpe nzoto ndambo emonani alors soki ndeko wana azelaka ke o motuta mosusu akufaka lolemo ebimi nini edokalingi mpe kosala ngo bongo de c'est pour dire que nde personne alobi ke balakeli o mabe te na yo moko maledisi afani na ye yo olobi ke nga mona ye kozwa yo c'est pour dire que nzambe alimbisa ndeko asalaki bongo mpe balakisima epesa biso nyonso mayele bakongole nyonso mpe toyeba kotosa baweli ekozala malamu mais so leta osala mosala na yango na aza leta biso église tolibisa baleta aza leta. Merci maman, j'apprécie. Maman Kei. Merci beaucoup à Ezalaki Maloba ya papa Chaka Congo. Mais na episode que tous à la bisonne sur lisanga et loko ya mabe ezalité. Ce que ça chrétien za la chrétien. Ce que ça païen za la païen. Mais tika ko s'infiltrer na kati ya ba Christo. Nzamba pambola bata France pour bolingo na ngana binezo mata. Ya piché kikela mama beusiala boze belé mimi mama mimi mavatiku boze belé ba artiste belé o bozo la na mona ki ile kinangai 1000 baguettes donc à komela kingai batu to boza libanda mboka ba artiste musicien
bozole la sœur Marie Misambu la princesse P na leli la sœur Tiffany Mokwa na loyembo o bolandi wana donc ezali la sœur Tiffany Mutu a réalisé yango a récomposé ko simba simba ngoma mukeka banzembo se amarati kelepso to yembi yango lisupo to bisa ba soi-disant ba païen mais bazo s'infiltrer na kata christianisme po ba finga bana na nzambe po ba finga la sœur Marie Misambu o ya gagné ki ba am ebele na banzembo pe na ba composition nzambe ya bande ko inspirer derrière la caméra c'est toujours pene à la princesse de l'Éternel la humble servante de Dieu la sœur Tiffany Moko la présidente du Parlement céleste dépité quoi donc Jopsy Djongi et puis dans montage Jopsy Djongi et puis dans montage c'est Jonsi Maké ça banana nyo surtout les Nazaraya c'est la princesse Alinga Kabino donc on est ensemble il y a pas de souci donc il y a pas moyen que tout soit rythme tozo monana merci ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe